ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Rendez nous dépendre Herboro Landabiso à travers le monde. Nous avons un mingi. Il y a quoi que Bozo Landabiso na ABC One Télévision. C'est Jésus-Christ qui est le number one. Nous avons Pambola Baïbanso. Bon, mais ça n'a pas Landabiso. Mais nous avons s'abonner massivement na chaîne Nabino pour ne rien rater. Donc, Bozo Kaka, c'est qu'on va s'abonner, pour s'appuyer wana et puis pour venir cloche et notification et pour ça la malam mingi parce que à toute nouveauté il comme la cabine. Alors on a ça esengo mingi ya kobeta masolo talimbo na biso, c'est vrai boyebi à un certain moment vent mokozo souffler vraiment na RDC et puis du Congo à travers les provinces ah OK na ba de sitio ah ngobi la maramba yumbi balobi ngobi la le 7 juillet à date déjà dans dossier na ya pona yumbi ndinga sali la gestion eza beaucoup plus na ba province na biso awana yango mokola leo na lina yamba ba yimbande komoko ba yepi parce que ba aussi ton na bango par rapport il y a des cambo et ko déranger grand Équateur kuna na gouverneur oyo ba ko benga bobo bolumbu mutaka bobo boloko bolumbu ne ba ko lobala lingana do mutaka na pambola bande ko tu ba ko londa biso vraiment bozala désuté. Bonjour bande ko nangai mbote kimezali okopesa kombo ba yimbo katu balanda ba yo oui kombo nangai ndeko Joseph Bayoko Lokondo nazali moko ya ba ressortissant ya Équateur. Okay. Tozi pendeko bonjour ndeko mopangisa tala ba yimbo kakuna kombo nani kombo nangai Jean-Paul Elekola Angema somi ya etuka ya Équateur. Très bien, merci mon ami là à l'extrême. Bonjour ndeko mopangisa kombo nangai Pancras Inkune Mboyo moko ya bana. D'accord, merci beaucoup. Awa Torobeta Maimatali Venda province ya Équateur owa bakolo bake mbininga ezali kuna makasi. Alors ndeko Joseph yebisa biso est-ce que province ezami kakato de belé balobiso bakolo ka ba de choix mon mboka le gouverneur actuel Bolumbu Bolumbu Bobo. Oui, en fait par rapport à ndenge province exagéré tolobela yango bambula ebele. Oui. Depuis ezana no grand Équateur. Ouais, tolobela yango bambula ebele pe na bokonzi ya mwana mboka bobo boloko tolobela yango pe mbula minei mobimba. Aza ko kamba mabe. Mais kasi pona lelo toyeli suna ko kamba na yete. Toye lelo pona ko déplorer déjà mais gestion na il y a longtemps. Na banda kala bambula ebele. Mais pona lelo toyende ko tia ba député oyo topona devant responsabilité na bango. Naza ko rappeler que depuis ndeko bobo boloko bolumbu akoma na bokonzi na ye oyo aza ko kamba mabe atikala na mokolo moko te assemblée provinciale na biso etikala na mokolo moko te kozwa une initiative parlementaire loko la question orale avec ou sans débat loko la motion et les capona ba contrôler exécutif provincial. Pona atiaki ba député wana na libenga na na yebite soika kanyaka pamba to pe kotaki na kindoki to penkisi. Parce que parmi ba député wana bato pe baza mwa mayele bazali bango nyonso bazangi kaka mayele te atako ba baza na mayele te baza mais baza na mwa bwanya bazali mais na bandai ko comprendre te ndenge asakana ki na bango kasi lelo bakoko balamuki conscience ezongeli bango bazui motion oyo balobi ke ekoki ba reprocher na détournement, ba reprocher na spoliation, ba reprocher na incompétence notoire. Oyo ezola kisake même langue oyo musala esale makana RDC ayebi kolobate ayebi kotanga. La langue officielle oza reconnue na constitution. La langue officielle ayebi kolobate ayebi kotanga de mikanda ya l'état. Comment il est venu na poste wana a comité na poste wana? Na kozonga lisusu kuna te mais nazali koloba que lobby mardi. Pombango nano. Toke nana ndeko nano. Pombango na toko koma wana. Pesa bon, pesa ndeko. Ndeko nangai. Yo siko parmi ba o ba ko reprocher gouverneur ba gestion, ba détournement. Ak yo ko confirmer le quoi na? Ndeko. Mai eningana ka pamba te. Ayebisu yo. Ouais. Gouverneur Bobo Boloko otuni biso motuna ya kitoko akomaka na ndenge nini ezalaki stratégie ya KO oyo PPRD abandaki ko installer na ba province. Très bien. Au PPRD ndeko Kanambe.
ndeko oya nini ya Wami Kingakati. Voilà. Ah d'accord. Tiens micro bien, voilà. Micro bien. Donc stratégie ya KO oyo abandaki ko placer les plus faibles dans la province pour na ba maintenir population na état primitif. Yango moni lokola mwana mboka boloko azalaki moko ya bango nde ba placer ki pour ba maintenir biso et tout kana biso na code ya victime oyo attendait. Mais toye lelo parce que to dénoncer nyonso na ngonga oyo na Équateur tozaka na eloko moko toza kozila lobby libération ya province. Na yebi yo que gouverneur Bobo azali petit frère ya Maweja. Ya nani? Ya gouverneur honoraire ya Kasai Maweja. Donc c'est-à-dire que ezali foufou parmi ba gouverneurs. Bango tout obédience moko. Peut perdre. Non, il y a des personnes le plus incompétent. OK. Il y a biso pe il y a le plus incompétent. Yango to sepeli un député. Na libandela ba compétent ki biso te na lite. To dénoncer, to sali ba sit-in, to sali ba émission, to funditi na cour de cassation là où il est redevable. Ba député ba mwana ki comme ici tozo yina bango, or ils ont pris conscience que non, ces jeunes ce sont des zéros. Donc chaque mboka ezalaka na ba lumuma na yango nde balobi ke trop c'est trop ezali au problème non ba petoyo ba jeune oyo baza na raison bazui ba mikanda nyonso auto ezalaki nango batali ezalaki réel ba preuve ya détournement ba preuve ya donc incompétence na niveau zéro abi non oyo kotika moto ya boye initiative zéro capacité managériale au rabais na caniveau ndo moni bazui ba lobby non po ebiki ndeko na bobo aye on a Kinshasa aye ko sala pacte moko ya non agression po ba longola président wana oyo azali ya ensemble ba tia moto ya MLC biso pe to zui pacte wana to yebiti nous avons une mission de sensibiliser nde abi ce que comme quitte ou double yango motion ba fungoli d'abord session extra. Après 1 heure, non 30 minutes, bah déposer motion. Après 1 heure, le bureau pour la première fois, Joseph Alobi et se réunir et traiter. Après, et juger recevable, Mbalamoko va notifier. C'est pour dire que le baobab, il y a médiocrité, va tomber demain. Et nous encourageons. Alors, toujours Senga, parce que apparemment, Tongangi Mingi, l'état de droit, comme ça ne se sent pas. Ça ne se sent pas. Ezali sélectif, un état de droit sélectif. Or, on ne dirige pas par le futur, on dirige par le présent. Nous dirigeons maintenant, il faut poser et acte. Alors, le quoi, député, nazo senga boy lobby, boli ambongo wana oyo batindi déjà, na bato ba soutenir Bobo. Et comment qui lobby? Boli yango parce que mbongo ce sont les frères congolais. Écoutez, tu es congolais, boli mbongo wana mais lobby bo voter pour na départ na vous êtes devant l'histoire et devant l'avenir de Joseph Aposta qui n'a pas tenu moko. Lobby et j'appelle la population de l'Équateur qui nous écoute, qui est avec nous demain opération 6h na assemblée provinciale pour soutenir très bien député Nabiso. Très bien, merci, mesdames et messieurs. Je rappelle que Toyambi va ressortissant il y a Équateur où vraiment va déplorer balobi qui est député en fait ça va concentrer député provincial ou député provinciaux au besoin Équateur boye ba ko vraiment ko ça il a pour na peuple ndenge slogan le peuple d'abord malgré plutôt et aux zanango penda palpable. Alors ndeko nangai c'est vrai. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a eu beaucoup de ban Équateur, de dirigeants Équateur, mais je suis belé, ici, province, il y a grand Équateur, et le temps qu'on continue. Est-ce que vous assure que Mbela Labino, Équateur, Bakolanda, Siko vraiment, Nini vous assurez Merci beaucoup, Ndeko journaliste. En tout cas, Mbela Nabiso et Yokana depuis Kala. Et Yokana, mais apparemment, ça a un impact. Et Yokana depuis Kala. Parce que, na action to sali, to sali ba sit-in, to sali ba marche awa, et puis d'ailleurs to funda ki ndeko gouverneur awa déjà, ayaki, au moment que
IGF kitaki tikuna na Équateur. Keko sala IGF kitaki tikuna. Sali audit. Baye ko mona ke une affaire à 2 milliards de francs et bungi. Bunga. OK. Et bungi ngilo akisaki monsieur Bobo, gouverneur Bobo ayibi. Azui yango asali makambo ya yebi. Ba bengi si ayeti ki sasa il fallait ba meka un peu ko attendre ye malheureusement. Bon, d'après ba information tous en ango apesaki moi Kanyaka et pas ya ministre ya intérieur d'après ba information ya ba proche naye l'actuel ministre justement ba proche naye ba pesaki Kanyaka nde sali ko akimi asambite azongi azongi heureusement to tiki peut-être to lobeli ba mafia wana nyoso to lobeli mais gestion naye to lobeli to bengi to mettre ba député devant ba responsabilité na bango nde yango motion ebimi. Donc lobby ba député baza en face baza na c'est-à-dire Équateur eza na maboko ya ba député lobby. Avenir ya ban Équateur c'est même pas ba député lobby. Donc bango nde ba osala choix. Soki ba tiki ndeko Bobo aleki c'est que ba ndimi ban Équateur ba continuer ko souffrir. Soki ba longoli délivrance à Équateur donc lobby to mettre ba député déjà devant ba responsabilité na bango ba zo vraiment au sérieux que ba longola moto wana o ya baby simboka tisikoyo to luka pour avancement ya province Équateur. D'accord, merci Ndeko Joseph. Voilà nasuto kimbela na bino mais au moment où que ceux qui par exemple Ndeko Bobo a présenté ba moyen de défense naïe lobby et que à lobby que voilà tout ce que reprocher ngawana pour ngai za ngo bongote et que à convaincre ba député professionnel. Alors vous ferez quoi? Merci Mopanzi Sango. Nabi que na ko revenir na appel nanga pona lobaki to kopesa sango na suka na pesa ki na débuté. Biso toza non seulement na plan A, toza ti na plan Z pour la délivrance à Équateur. Jusque là bobi sur plan A. Ouais. Plan A, ils ont qui maintenir awa qui a samba. Apesi Kanyaka, Akimi, Azoni Équateur, Koutou, na lobaka na ligne des émissions que ils ont Sony, batobati kaka pays na biso ba kende kokanga bango libanda. Parce que risque ya bobo pe akima à travers Iranga topé akende na zongo 4 Centrafrique izali. On a yiba misolo ebele. Eza kaka motion pambate. Eza pe na mise en accusation. Na ba détournement wana, c'est-à-dire ba député wana ba sali une pierre deux coups. Par contre, c'est les motions de défiance, les mêmes jours, c'est une mise en accusation. C'est-à-dire ceux qui va démettre n'a pas fonctionné, et c'est qu'il peut pas kangaye, pas sambisaye, peut pas condamner, na misolonion sur l'État ou aïba au détriment ya intérêt général ya population. Mais ce qui a présenté par moyen de défense naïe. C'est ça que na eloko oyo. Na pèse exemple l'un des griefs oyo ba député bazo reprocher ça incompétence. Na kati yango na tanga ki développement il y a grief on a ba député bazo loba pas ba député seulement même yo même bandeko nyonso baza bayebi ke bobo soki ko interviewer boye akokoka koloba na lopoto te akokende nano parce que kuna esengela kende koloba kaka akende ko présenter nano ba moyen de défense yango na lopoto akoloba nano nini ça c'est de 1 ba grief nyonso wana eyebani na mokili mobimba ke kuna pas na spoliation oyo tolobaka na lingala ba tchechola ba ndako ya l'état na ba terrain ya l'état même terrain réservé à hôpital de Wangata c'est l'une de raisons pour faire tomber non pas seulement français mais il y a un problème il y a gestion on a la politique est faite pour les génies parce que pas na okamba bato amayel yo moko faut za mayel ezate ko le kabango yo na mayel mais on a la capacité d'adaptation oui seigneur convaincre bato okamba bango enani malamu pona ye azana problème même il y a raisonnement ya ye moko akokamba malamu ndenge nini c'est pourquoi biso ceux qui na lobeli au plan B ezali motion mais plan peut-être c'est ko za nini population Équateur à côté soulèvement parce que bino moko boyebi Équateur ceux qui to vanda boyezate que to koma ba yuma boyuma beta bino te tozane na bakanda o eleki siko to melange kanda nini mais on a to côté mais koza mabe c'est pourquoi moi de quoi benga population lobby na assemblée provinciale population à cause la wana c'est pourquoi toza koyebisa ba député oyo toza ko féliciter nano pour na acte
acte ya liboso oyo bazwaki wana ya ko déposer motion de défiance contre le gouverneur. Mais nous ne pensons pas que ezaka motion moko oyo ezali pona bali ya mbongo. Tokanisi ke bakoko bakoteli bango conscience ya nezongeli bango batie motion non pas seulement pour nabali ambongo mais pour nabalongo la médiocrité. Lobby. Mais que to banga rapé mais to ebi congolais nenge to sali hein. Eloko wala. Ba député bazali devant l'histoire. Oyebi ba toponaka bakambi yamboka ndenge toponaka balobeli na biso ndenge nini. Mission na bango ezalaka ndenge nini. Basala mosala pour na social ya population. Mais ils ne le font pas. Basala mosala pour na peuple abika malamu. Mais auto bande komona ke mosala bande ko sa ezaki pour na mabenga na bango bakabolaka misolo na gouvernement. Mais ngonga bazui conscience. Lobby ezali une journée déterminante pour na province etikala na liwa topeto siko la province. C'est pourquoi nande ekaka ndenge nani ndeko eleko la lobaki toza ko benga ba député. Bambongo ekendaki même il y a un certain sénateur awa na côté à Mbongo na été à Tindaki Mbongo lobby na province ya Équateur pour na kopesa ba député ba voter contre motion wana. C'est pourquoi biso to bisi ba député boye 2023 yango dans une année et demie. Toko kuta na lisusu na bango. Bazali na tout intérêt. Bazali na tout intérêt à ko voter pour motion wana afin que to libérer province ya Équateur na moto yo aza considéré comme artisan du sous-développement de l'Équateur. Moto ango kombo na ye nani Bobo azali artisan ya sous-développement ya Bolumbu. C'est un artisan du sous-développement de l'Équateur. C'est-à-dire lobby ceux qui to kwesi grand baoba wana ekozala un pas vers la libération de l'Équateur et le développement de l'Équateur. Après avoir déchu maintenant Bobo Lelo, c'est vrai, Bobo a quoi? Alors vous souhaiterez que l'Équateur soit Isalandengeni. Soki Bobo a quoi? Toko sepela kotia moto moko ya kozala non seulement compétent, mais azala peu conscient que province Équateur eza à la queue de toutes les provinces, elles ont la capacité. Donc, parmi les 26 provinces, donc, ils ont vraiment dans 26e. Même peut-être la chance qu'on avait, c'est que moi, ils allaient qui chef foulier, il y a Grand Équateur, moi, institution, ils allaient qui wana, moi, gouverneur, ils allaient gouverneur, on essaie de toper 10 années, na peinture la pamba ikota kate. Même bah oyo to kabone na ba moi mongala zo kende moi bien, moi noru banyazo kende moi bien. Équateur lelo atikali na sima na habité so patikali na so ikomba ngo Équateur zaki malédiction yo yé a hérité to so ba bobo ba ko futa ma azo futa masumu ya ba prédécesseur na alors te ya azo futa kutu masumu dia yende ko boma lisusu na ndenge ya kosakana te mbongo nyonso ya l'état c'est-à-dire azako kamba province oyo ezali eloko ya moto nyonso comme une société privée. Il faut placer des enfants, il faut placer des amis et connaissances, des gendres, des copines et ainsi de suite. C'est pourquoi les députés n'ont pas eu conscience. Mbongo bakoya ba proposer bino $10,000, bozwa yango bolia. Ba proposer bino 15,000, bozwa yango bolia. Kasi lobby tozaka kana eloko moko tozako senga na ba député na biso. Bien sûr, bazana population parce que ba eu conscience wana ba voter pour motion ya délivrance ya Équateur pour na Équateur et Kendelibos. Très bien. Olingo Baksali Kamomo Nini. Merci beaucoup Ndeko. Par rapport à tout ce qu'il lui a dit. Il a bien dit. Lobby tant que Ndeko voter na biki vert au sombi wana tala. Bana biki vert ou biki rouge? Mais non, Tobo rouge parce que c'est populaire. Ah, vert, hein? Vert, ok. Zolanda. Bobo, sous-développement. Bobo, accès à mal. Bobo, spoliateur. Bobo, donc la loi, l'État, c'est lui. Bobo, absence Angela. Bobo, pas de courant. Bobo, pas de maille. Pas de l'eau, calvaire. Bobo, pas de route. Bobo, c'est-à-dire que signifie manque, il y a réhabilitation, il y a infrastructure. Bobo signifie détourner. Il n'y a même pas d'école. Bobo signifie l'école viable. Quelqu'un qui n'a même pas
un niveau requis. Ako pesa accent na école comment? Aux Hollandais. Donc Bobo, c'est l'axe de tous les mots on a outu koloba awasika. Bo kanisa, bo délivrer bisomboka. La population na minute oyo eza simanabino. Oyebi ke Joana aserabino trop. Oh ata bangangi boni na yebi esika na rejoindre bango. Donc a commis ça bango na ba niveau wana. Niveau ya poche na bango. Mais c'est ça. Alobi ba ko kene musika te. Attaché na la communication à outil koloba que non le gouverneur est en harmonie na ba député pour ayebi point. Oui, j'ai entendu parler de ça parce que dans tout koyoka, il y a un peu ça montre de anticiper nga à lobby que il y a pas de problème na ba député provinciaux, le gouverneur est en harmonie aussi non seulement na ba ndeko il y a ba député mais également la population no balingi makasi. Voilà. Aujourd'hui, c'est-à-dire que et pas naé chaque lobby que il est en harmonie na député car pour na kanyaka. Or moi kanyaka il est trop sûr na kanyaka. OK. Le vieux est félin, ada très malin. C'est-à-dire que ce qui aye lokola pasteur akoko ya genou, et puis que a kene koko a genou pas pasteur nani barutia. Na pasteur Jacques Papa qui aye en contact na c'est le vice-ministre nani ministre ya intérieur. Il est comme ça, mais lobby, je vous dis, mire à Berlin lobby et zo bukana. Buka yeriko. Donc lobby pour Toulouse et Komata Nambandaka ya terrible. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Comme vraiment Nasuka, il y a émission Nabiso, c'est vraiment du show. Alors on déco. Alors lobby déjà à partir de 12h. Donc vote Ezali, député provinciaux déjà pour l'Équateur. Alors nini yoko ibisa baimboka surtout population. C'est comporté ni lobby. Vraiment déjà lobby. Population a déjà mobilisé et puis la lobby déjà dans 6 heures devant l'Assemblée provinciale. Déjà yoka qui déjà que motion et tikamaki déjà na niveau ya comité ya ba dirigeant assemblée. En tout cas mandanga fait ezala qui comme pas possible. Donc ba député Équateur eza bakoko mboko na biso ba mitoli na biso eza kuna. Vraiment eloko oyo koleka lobby tozo talela bino. Bozana maboko na bino avenir ya Équateur. Ban Équateur o baza de partout. Bazo talela bino. Merci ndenge bozui conscience ya ko voter pour le développement Équateur. Merci ndenge bozui conscience ya ko longola Monsieur Bobo. Parce que maintenant, là, Sikoyo a déjà ex-gouverneur d'après Bissou. A déjà ex-gouverneur. Il appartient au passé. Justement. Justement. Donc, lobby ndeko, et la maman na fête na Équateur, bako sepela comme pas possible. En tout cas, déjà, c'est vrai que Bambong est tamboli belé depuis Boutou, Titongo. Il y a déjà sénateur Morazawa et ministre Atindi Bambongo, oui, Toyebi, ba député, Boli Ambongo. Par rapport à $20 000, $15 000, Zwambongo Tchanali Benga, Kende voté pour le départ à M. Bobo. Merci en tout cas. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Ndeko Joseph, mot de la fin, Nino Kobi Sabaimbo Kanyo Sobakola Biso par rapport il y a Makambo Tubo Koloba, surtout il y a déchéance, il y a Monamboka Bobo. Nako féliciter Liboso Baimboka pour na effervescence oyo et la kisamaki ngonga motion et kotaki. Ce que tu as na réseaux sociaux, na information, tu as sur place na ville ya Mbandaka, Motonyo Swazala qui très content. Il y a comme on a député na biso ko sa revirement wana. Pour na bakendaki na côté ya population te mais bazongi na côté ya population pour na kolongole la biso blocage artisan du sous-développement de l'Équateur où ya bengami na kombo ya monsieur Bobo Boloko Bolumbu. Na yango naza ko féliciter population wana, naza pe ko remercier bango. Mais naza ko benga bango ke lobby biso nyonso to zala kuna na palais du peuple.
parce que awa tobenga kango palais du peuple kuna assemblée provinciale pe ezali palais du peuple bato oyo baza kuna baza ba propriétaire ya mandat te baza plutôt ba dépositaire ya mandat biso nde bato totinda bango na yango lobby ba sentir que baza lobby ba sentir que baza toyebi que baza sikoyo animé na conscience mais ba sentir lobby pe que baza sous pression pe ya bato batinda ki bango. D'accord. Soki basali volonté na biso te to joanda ko na biso. Oui. D'accord. To botoli bango ndako na biso to bibino bokokota isusu te ba kolondako bazunda ko na bango. Toko telema population yo sa telema libanda ya ensemble pour ba député ba ke baza non seulement devant conscience na bango mais baza sous pression ceux qui basali volonté ya population aboto la bango ndako na ye ensemble provinciale wana ya biso toko boto la bango to tindaka bango ceux qui basali volonté na biso te to boto la bango. Très bien. Message merci. Mot de la fin rapidement. En tout cas na tondi na esengo parce que na sowe na 13 députés balobi ezambongo ya mboka abengaki biso tozaki na réunion na butu mais tozila pe toli ya pe oya ye po ezape ya biso bali ongote ya suka ah bien tala boli ya suka lobi tosilana bayibile bango tezambongo na bango moka kabola biloko na maluku libala ekosila na maluku ozolanda lobi libala ya biso na boboloko ya sous-développement lobi esili neza boye divorce lobi valise ya bobo ezobima na gouvernorat boloko bolumbu alias sous-développement c'est ça voilà très bien BBS. Donc 3BS. Bobo, Boloko, Bolumbu, alias sous-développement. Oh my God. En tout cas, monsieur le gouverneur Bobo, notre ancien gouverneur, on n'avait pas un programme particulier na yo. Nous avions attaqué votre système. En tout cas, Zongela, Kopenayo, Zongela Gadi, nous allons passer vous voir la colline agence nayo. Merci beaucoup. Pour le lot, tant ni tout le monde peut se emboîter ça la tête d'après ça et d'abord le lot de petit la population équatorienne. Interpellation mosu c'est pas na ba député zani. Kaka ndenge le kola lobaki. Bango peut-être batanga peut-être ba mosu baza mayele mais gouverneur benga bango bayuma. Nazo comprendre te ye akobenga bango bayuma ndenge nini. Azape ko malmener bango. Autaki ko kanga moko dernièrement dossier wana izalaki boutique na mwana na ye parce qu'il avait réussi ya ko instrumentaliser quelques des membres ya bureau comme moko azalaki wana azalaki na ka mosusu abatika la 3 pona ba yamba motion ye bakangisi ye bakoseli dossier ya viol pona ba écarter ye batika la 2 moins motion et les cas ezate mais raison et bimikaka lelo député wana mongona aza libre bakoseli ye viol mwana wana selo ba information toza nango azalaki déjà na 19 ans o bakutaki bango mibale bazo solola kaka ndenge asalaki mongona bino wana soki bopesi ye lisusu mapapu akobanda kolongolaka bino moko pona araignée lokola roi na province ya Équateur na yango boza na intérêt ya voter utile non seulement pona bino parce que batiaka moto liboso ya mboka te mais pona Équateur ekende liboso pona mobomi ya Équateur eza gouverneur sortant Bobo. Rapidement soki ça moi ya suka yo peut presque mbote na population nyonso ya Équateur. Vraiment population mbote en tout cas ba député na biso boye ba ke boza bino moko te. Mais vous avez pas contact na quelques personnes la population ya kuna moi bosola na bango. Biso toza bana ya kuna. Non ne boza na Kinshasa. Vous avez quand même bobenga na kabo conscientiser bango na ba téléphone. D'accord. C'est-à-dire toza ndé kuna il y a une semaine je crois. Très bien, voilà. D'accord, rapidement. Donc déjà pour député na biso boye ba ke boza bino moko te. Ba député boye ba ke boza bino moko te. Population mo besoin sima na biso. Biso pe ba o toza a na Kinshasa, toza pe na sima na bino.
tosoli lobby mingi na ba député na biso bazo bisa biso polele ke mbongo ba pesi ba tchena ba poche. Bonne assurance. Mama bombi yango na comment on appelle ça? Sanduku. Ah, na libenga na libenga. Ba bombi ba kolia ba ko fêter après. D'accord. Voilà. Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Abisso. Je crois que ce n'est pas la première fois. Tozanabino, mes collègues, tout ça, Nabino, vraiment, Tozanabino, ABC One va vous accompagner. Merci, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. On a un conseil que gouverneur, gouverneur, vous avez été mis là pour que servir Bisso. Boza ba serviteur na biso, ba patron na biso te. Mais sauf que là beaucoup ça la boye. Est-ce que beaucoup ça malamouté pour population parce que sans population oyo, mais bien me régner. En fait, et ça la vraiment passé hein. Ba gouvernement boza ebelé que ça a particulièrement ndeko bobo, tarabobo, boloko ezani ni prison hein. Boloko hein. Ah bah il y a OK présenté. Mise en accusation. Ah, il pas que prison. Ah, bon, ngai na lobi na ngate. Na bito ko kene prison. Mais boloko bolumbu mutaka en tout cas vraiment servir peuple. Mais ce pas OK. Gloire à Dieu, toi ba congolais, otikano c'est pas un problème. Alors, merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Fali, Matoko, merci également à l'assistance à Tunio sur vraiment Bazali. Alors, continuez à vous abonner massivement sur ABC One Télévision, vous ne serez jamais déçus. Ciao. ABC One Television. ABC One Television.